Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous Kotabiso Kuna. Napesi mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna etunami signification ya les trois lolenge ya mabala: libala coutumier, libala religieux, libala civil. Libala nini ezali motuya koleka moninga. Pe les trois lolenge ya mabala ekomama na Bible to te. Pona nini tobalaka bongo. Donc pona ngai nyonso misato tobengaka ngo libala. Parce que eza na kontena mosusu oyo to valorisaka libala ya civil, mais coutumier na religieux to valorisaka ngo te. Comme pe kontena mosusu to valorisaka libala religieux mais civil na coutumier te. Mosusu pe to valorisaka libala coutumier mais religieux na civil to valorisaka yango te. Mais na les trois mariages oyo eleki motuya koleka moninga eza mariage coutumier. Pona biso babanto yango nde eza très important parce que eza libala moko oyo esangisaka tous les deux familles bayebana. Eza pe esika mobali ayaka kosenga loboko ya mwasi epai ya baboti na ye. Apesaka dot biloko ya libala oyo basengaka wana, par exemple bilamba, mapapa, masanga, mbongo, bamakasu, etc. etc. Pe eza na symbole moko oyo les deux familles esalaka. Tango libala wana esalamaka oyo bakendaka kinzonzi, eza na baseremoni mosusu basalaka wana oyo eza très important na libala na biso oyo ya coutumier. Libala civil eza libala oyo esangisaka bato mibale na miso ya leta. Eza libala oyo tobalanaka kaka mpona babien matériel. Donc eza contrat moko légal entre ba marié na leta. Libala religieux yango nde eza biblique, ndenge Bible ezolakisa biso. So tofunga ba Bible na biso na Matthieu chapitre 19 verset 4 et na 6. Na kotanga te me mutu nyonso aza na Bible na ye akoki kotanga akomona signification ya libala selo Bible ndenge ezolobela yango. Mais
eza libala religieux oyo Bible ezolobelela biso yango nde eza considéré na kati ya Bible. Donc selo Bible eza na signification ya libala religieux oyo eza spirituel, ezo représenter eza na engagement ou alliance moko sacré epai ya mobali pe mwasi liboso na Nzambe pe na communauté. Pona nini tobalaka bongo? Ngana koloba ezo dépendre na mutu na mutu ndenge alingeli abalela, mais eza nango vraiment obligatoire te. Mais mariage coutumier eza très important parce que eza na traduction moko, donc na koloba ngo eza coutume pona biso ba Congo bien, pona biso ba Bantu. Donc mutu nyonso oyo alingi abala il faut abanda nanu na libala ya coutumier parce que yango nde eza très important na biso ba Bantu. Civil ngai na bengaka ngo eza kaka eluzan parce que eza na vraiment très important. Religion nde ezalaka obligatoire epai ya batu oyo baza basali na lisanga ya bana na Nzambe. Parce que soki oza ndeti pasteur oza deja mosali na kati ya lisanga ya bana na Nzambe, soki olingi obala oza obligé obala osala libala religieux. Ata okosala mariage coutumier, donc il faut sala pe mariage religieux parce que na basali oyo baza na lisanga ya bana na Nzambe ezaka vraiment obligé parce que soki obali osali libala religieux te, soko oza mosali okovanda okosala lisusu mosala oyo osalaka te na kati ya litonga, okovanda bakopesa yo suspension. Donc il faut vanda yango na basali ya Nzambe na lisanga ya bana na Nzambe. Mariage religieux eza vraiment très important. Mais na réflexion na ngai na le tous les na lolenge ya les trois libala oyo eza très important, eza coutumier. Mais kotanga na Bible ezoloba na biso ke libala ya coutumier na civil eza na vraiment importance te. Mais kozonga na biso ba Bantu libala oyo eza très important, eza libala ya coutumier parce que yango nde eza coutume na biso ba Bantu. Civil oyo etikali ngala benga eza verbe cher. Religieux pe eza nango obligatoire te, mais epai ya batu oyo baza basali na Nzambe eza très important pona bango. Po soki obali na église te osali libala religieux te, okotika kosala mosala na kati ya litonga okofanda. Donc na Bible libala oyo ekomama kaka eza religieux. Pe na nyonso misato oyo eza motu ya koleka moninga eza libala coutumier. Tokutani mbala nsima.